pasi pe mawa bandeko nanga makambo ya pasi makambo ezosala pasi penza mingi na motema ka ndenge nalobaka toujours et encore na système moko bien bandeko nanga eza ba makambo susu soki makambo osala pasi tokoya koloba penza ke non ndenge eza boye eza makambo moko ezosala pasi soki pe makambo ezosala kitoko tokoya pe koloba ke non makambo ezosala kitoko ezalaka bongo bandeko nanga lelo oyo na ye lisusu na analyse na biso na ye lisusu na makambo moko oyo ezosala pasi penza ya makasi makambo moko bandeko nanga na koki koloba kino eza makambo moko ezolelisa eza babilo mosusu ifo tolobaka penza parce que soki tovandi kimia mutu olobelango azate na Congo na biso ba Congolais toza na motema mabe na Congo na biso ba Congolais to lingana te na Congo na biso ba Congolais na ebite to sepela ka tango omona mutu akufi to komi kokosa lokuta ke ton âme repose en paix pe mana kimia yango ezalaka babizaleli na biso mena cesse ya motema wana to mutu penza sepeli ke mutu wana kufi to monaki awa comédien na biso Diana Makila tango akufaki to mona ebele ya ba comédien to mona ebele ya ba fan balela Diana Makila tango toyaki pe komona Suzy Bantu akufaki tomona ebele ya bato bayaki baosesala basushi keno bango penza esali bango pasi ya makasi pasi pe mawa nzoka na sese ya motema pasi ya malonga ezalaki te ezalaki nango te pourquoi parce que tango mutu azalaki na bomoi batikala kosala eloko te oyo nyonso babando lukela ye ezalaki ka baproblème lelo nalobi oyo alobaki akendaki asalaki ezalaki ka bongo me ntango mutu ayaki kokufa baye na bareseau sociaux ka ndenge bakosaka na oyoka pasi Diana Makila kutu azalaki boye bandeko nanga emono vivant ntango bato baza na bomoi tozalaka na bolingo kozela te ke non soki mutu akufi soki mwa makambo ekomeli mutu nde toya kolakisa mawa na biso sur les réseaux sociaux ekozala bien te eza pe bien te parce que bosala ezomonana na miso ata soki obatami toyebi ke lelo oyo koki kofongola ba faux compte pona koya kosambwisa moninga me yeba ke nzambe azotala yo Dieu azalaka toujours juste nzambe otosambelaka ata soki lelo omibombi na ndenge nini ata soki lelo obatami na ndenge nini mais yebaka keno un jour c'est un nzambe akotia yo na poasa akotia yo polele Mama 2024 Gavker to yelibino solution pour ba problème ya trompe fibrome myome kyste règle abondante Gavker to zalina solution yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana ebongo oyo etali fertilité masculine ba papa to bosani binoté faiblesse sexuelle éjaculation précoce insuffisance des spermes topé agrandissement de pénis posaya mwasi ekima yo kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker baproduit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli tala ndenge bimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total pour la maladie ya tension diabète AVC topé obésité lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48 Gavker solution ya santé na yo. Moi sensibilisation kandenge ezalaka na système moko bien na système moko kitoko la famille Gavker ayeli biso ba solution ya kafu Gavker
ayeli biso penza ba solution ya kilikili kane bayebisaka biso na Gavker bika na yo libela na Gavker okosimba na yo mwana na Gavker bota ndenge olingi na système moko ya bien. Gavker azawana aosungaka ba papa aosungaka ba mama azosungaka bilenge nini etungisaka yo eza mukongo pasi eza poso eza kosanza eza ba vertige ba fatigue en tout cas bandeko nanga soki wana nyonso tungisaka yo benga Gavker asunga yo na système moko ya kitoko to boy lelo tolobi ezala teke no e mataki ekitaki ekosala pasi pe mawa. Salut cher Bouchou, salut cher abonné, salut cher connaissance, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis le bien, super bien par la grâce de Dieu. Cher Bouchou, cher abonné et cher connaissance, yalelo na ye lisusu na makambo ya Belleville kandi baoloba Belleville lele bandeko nanga lelo na ye na makambo kande boyebi mama Étoiline tangwa yaka nazwaka tana nga pona koya kosala émission tant nazwaka tana nga ezalaka keno na kota na mozindo ya makambo toyeba nini ezoleka avant na kota na mozindo ekozala moi bien na ya ko sensibiliser nanu batu nyonso ya sika toyebi que chaque fois que tosalaka ba émission ya sika batu sika pe bakota kayango na ko sensibiliser batu nyonso ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne abiso, chaîne moko kitoko, chaîne yaba analyse somme, chaîne moko yaba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça la biso, oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bambote na nga na ye moko linda bukulu ya balinda. Bambote na Madame Gracia Mpoi. Na pesi bambote na malisi mpitu ya balisi. Bambote na nga na mama chérie, mama d'amour, mama Eugénie Zemanga. Na pesi bambote kandenge zalaka. Congolais partout oyo ozali na monde entier. Offre oyo ezali spécial pona yo parce que ozali mwana mboka mabele ya mboka batekelaka ngo bapaya te. Congolais tala mabele oyo ezali komonana ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba, route nationale numéro 1 awa na kati ya Maluku, à quelques minutes ya péage ya Menkau oza mobimba na $750 ya pamba ozui 15 mètres sur 20 na yo, y compris les documents administratifs na kati. Donc okozwa ba documents ya quartier, okozwa ba documents ya commune, okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa pona parcelle na ye. Pe oza na possibilité ya kosomba a crédit soki ozosomba plus. Ah oui, tolobaki te, tolobi bien, y compris les documents. Opesi mongo na yo, oza na droit ya terrain 15 mètres sur 20, ozali na droit ya ba documents administratifs nyonso tu. Moi, sensibilisation lisusu na système moko ya bien, na système moko ya bio, na système moko ya kitoko. Bandeko nanga ba mapango yango yo ya kosomba. Sombelaka bana na yo lupangu ekozala malamu mingi. Nalobaka toujours et encore avenir ya bana ya lobi na biso eza bana na biso la famille. Soki yo ko batela bana na yo avenir na bango te ekozala pasi pe mawa. Lelo o tokomi komona bana kuluna, tokomi komona bapaka juma. Bango wana nyonso bauti wapi banda ndenge nini soki otali ba parcours na bango bakoyebisa yo keno tozalaki bien tozalaki na baparents na biso papa tango akufaki to mama tango akufaki vie échangeaki. Pourquoi? Parce que tango baparents bazalaki na bomoi bakanisela bana na bango te. Alors yo na ngai nzambe azosala biso grâce toza nanu mwa muke eozanga te kanisela pe bana na yo $750 ya pamba osombeli bana na yo lupangu ekozala malamu mingi. Voilà.
La famille tokota na mozindo ya makambo na biso kandenge Étoile Nines TV lelo aye kobeta masolo pona Belvi Kandi la patrona Poutine de l'écriture. S'il vous plaît, famille Libota de partout Bolandara Étoile Nines TV, je sais que vous êtes nombreux et nombreuses sur notre chaîne. En tout cas, na sengi na bino bozwana no bakiti bo vanda. Kande na lobaka, nga nazalaka mutu ya mutu te. Nga naza mwana nzambe. Balobi place nyonso mwana nzamba tambolaka atikaka nini kimia totikaka te keno batu babunda batu baswana batu babomana te soki omoni batu baotiaka batu babunda seke mutu wana nza mutu wa mwana nzambe te toyebi ke kilelo oyo ebele ya batu baofutama mpona koya kofinga baninga. Mais une chose à savoir est que vanité de vanité tout est vanité. Lelo tolobe koki kokufa obando finga batu jugement na yo epai ya nzambe e oleka kutu bambongo ozolia lelo ezalaka bongo bovanda la famille tosolola nanu makambo concernant Belvi Kandi. Soki tokoti na parcours bien makasi depuis tobanda janvier tina ndenge tokomi lelo na septembre tokende octobre. Soki eza na mutu eza na comédienne oyo azwi mafinga makasi sur les réseaux sociaux, c'est Belvi Kandi. Babilo mosusu foko lobaka. Soki toye kotala na ba comédienne na biso ya basi, toza na 4 comédiennes o baza na succès. Toza na Ursule Peshanga, toza na Belvi Kandi, toza na Sila Bisalu, toza na Dina na la douce. Bango nyonso 4 baza na succès, mais sur bango nyonso 4 mutu oyo penza babengaka Poutine, mutu oyo akomaka ba film makasi ezalaka Belvi, suivi de Sila, suivi de Dina na la douce na Ursule Peshanga ka nebo yebi Ursule Peshanga. Mais na ba o nyonso 4 mutu afinga makasi sur les réseaux sociaux, c'est ndeko na biso Belvi Kandi. Yende mutu ezalaka kaka soki omona ka soki babandi ko finga Ursule Peshanga. Na mafinga wana avant mafinga wana Sila et aussi lela epa ya Belvi Kandi. Soki batu bakoti pona Dina na batu bako yemba Dina na peut-être 3 jours. 4e jour et ozala Belvi Kandi tia osala ta 2 semaines ba ofinga ka Belvi. Soki babandi Sila et omona ka 3 jours 4 jours kaneto mona ki makambo awa ya Davina. Donc makambo ka ya Davina na bakuku ndenge ezalaki directement toye komona ekomaki makambo bakomi kofinga Belvi. Tina ndenge kilelo o toye kokota lisusu makambo kilele ya Belvi Kandi eye kozonga. La famille, tozala sincère et honnête, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Finalement mosusu na okamwa. Na okamwa la famille. Kabino moko boyaka awa koloba keno Belvi Kandi azwa mobali abatu papa Dani mobali wana zaki na mwasi na ye Belvi Kandi akendo kota libala 2e femme. Kabino wana Belvi Kandi abima na mibali nyonso ya théâtre. Kabino wana Belvi Kandi aza lele. Belvi Kandi akendaki kobunda pona grâce temo na États-Unis parce que tout le monde qui Belvi Kandi akendaki États-Unis. Bandeko nanga est-ce que bozalaka na ba preuve tango bofinga ka Belvi Kandi chaque fois? Ata bino moko mosusu bomitia na place ya baninga. Bomitia penza na place ya baninga la famille. Belvi pe azana maya azana makila. Soki lelo Belvi nzambe apona ye azala star. Nzamba pona ye azala Poutine. Nzamba pona ye pour que asunga ba mosusu. Kande tomoni c'est presque ba comédien nyonso bakangami na Belvi Kandi. Belvi Kandi abendaka bango te to abengaka bango te. Mutu nyonso akendaka place oyo amoni ke a se sentir à l'aise, à se sentir respecté, à se sentir ke aza libre. Na kilelo oyo bandeko nanga mutu nyonso aomitalela ye moko nanu. Mutu nyonso abangaka. Soki ayebi ke place wana nakendaka soki na longwe kuna bakotonga ngai. Omona mutu ata makasi ya okendaka ekozala te.
eza neti babiso tokendaka musala soki oyebi ke ndenge nakendaka musala wana soki kaka naza na musala wana baobeta masolo ya mutu mosusu seke ngai soki mpe naza te baobeta makambo na ngai tokataka misala neti ngai nakataka ezalaka bongo soki omoni ke place wana soki nakei esimbaka na nga te okontinue kaka okende mais soki omoni ke epai ya Belleville je me sens à l'aise, je me sens libre. Belleville ebendaka mutu te oyo kozalaka muke fo boyaka kofinga Belleville eza bien te la famille totika bamakambo wana eza bien te tolingana bakongolais tosepelaka mpe na lipamboli ya moninga soki lelo nzambe asaleli Belleville kandi grâce lelo oyo akomi kokoma bafilme lelo oyo kombo na ye etombwami kandi ye toza na basila bisalo bakombo etombwami mama tour du monde ye wana sila bisalo avoyageaki eza fierité ya mboka la famille eza te ke no bovandelaka moninga matin midi soir nakoya mpe na makambo ya lokuta bokoselaka ye. La justice de Dieu yana. Totiaka ngo na mutema. Eloko kana oloba na Belleville kandi. Eza que je sais que oza mwana nzambe. Mwana nzambe nyonso azalaka na étoile. Azalaka na bitumba makasi. Mwana nzambe nyonso azalaka na bénédiction azalaka na bitumba. Mais tia yango na motema na yo pe na makanisi na yo que un jour c'est un. Quand nenge oyebi histoire à Joseph. Vie à Joseph ezalaki facile te. Vie à Joseph tina bandeko ya Joseph bateka Joseph. Mais comme Nzambe na biso aza Nzambe moko ya justice, aza Nzambe moko azalaka juste. Boyebaki bomonaki bino nyonso boyebi j'espère histoire nyonso ya Joseph ndenge asukaki. Bandeko na ye bayaki ko s'agenouiller devant Joseph. Histoire pe ya Belleville ozala bongo. Alors continuez toujours na prière na yo kanenge o priaka, kanenge o sambelaka. Quel que soit les dires ya ba réseaux sociaux, je sais que des fois e o salaka yo pasi. Des fois o vandaka na ndako o lela. Je sais, naza mutu. Toleka biso nyonso na ba humiliation. Toleka biso nyonso na ba mafinga. Toleka biso nyonso na ba makambo mosusu o mitu na Nzambe na sala nini na mokili. Pour que nazala bongo, mais tant ya Nzambe to tango Nzambe ekoya toujours. Congolais partout oyo ozali na monde entier offre oyo ezali spécial pona yo parce que ozali mwana mboka mabele ya mboka batekelaka ngo bapaya te. Congolais tala mabele oyo ezali komonana ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba, route nationale numéro 1 awa na kati ya Maluku, à quelques minutes ya péage ya Menkau oza mobimba na $750 ya pamba ozui 15 mètres sur 20 na yo, y compris les documents administratifs na kati. Donc okozwa ba documents ya quartier, okozwa ba documents ya commune, okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa pona parcelle na ye. Pe oza na possibilité ya kosomba a crédit soki ozosomba plus. Ah oui, tolobaki te, tolobi bien, y compris les documents. Opesi mbongo na yo, oza na droit ya terrain 15 mètres sur 20, ozali na droit ya ba documents administratifs nyonso tu. Voilà, quand on a bando beta masolo ya yemoko poutine de l'écriture Belleville kandi, en tout cas na sengi pe na famille libota mobimba de partout dans le monde, bino nyonso bolingaka Belleville kandi, s'il vous plaît, botia na ba prière et kosunga penza makasi parce que je m'excuse, prière et bongaka côté mosusu Belleville azo sambela côté mosusu pe ba fandi na ye soki bazo sambela pe pona ye et kozala malamu mingi. Belleville kandi, continuez toujours na ba prière na yo, continuez toujours na regarder silence na yo. Je sais que un jour c'est un. Nzambe alola oto lukaka na tongo, oto lukaka na pokwa, oto lukaka na midi. Nzambe wana
akobimisaka makambo nyonso na poasa na mutu oyo azalaka nsima oyo afutaka bato baya kofingaka yo baya kosabolaka yo yebaka ke non un jour c'est un nzambe ya lola nzambe na biso azalaka juste akotia makambo nyonso na poasa mutu wana okoyeba ye na mutu wana nde kozala ebandeli ya échec na ye ezalaka bongo dans la vie ntango osalela moninga mabe yebaka ke non mabe wana ekobalukela yo un jour na ntango ebalukaka eyaka ya mabe penza makasi lelo okoki kosepela otindaka bato bafinga belvi ofutaka bato bafinga belvi mais lobi to après lobi okolela toza kaka wa nzambe na biso aotala situation aotala pe makambo nyonso la famille nakomi na nga na suka ya partage na biso